Et il y avait aussi Nakati Nabiso pe Nakati groupe tout le monde entre bango dans Italie mutu te biso to ya ka kuyemba surtout nazo beta c'était na ba chantre vraiment na ko senga nzamba sala ngolu na bayembi parce que il y a des choses qui se passent entre les chantres et ça déplorable. Et j'ai vite compris, Nazaki saisi na moni mon ensemble, nalobi oui, il faut on a longola, ça pas toi kala. Et na vandi si le frère en question. Na yebisi en tout cas mon frère, soki nzambe asengaka un jour ngana tous ensemble. Toko bala naka mais pour l'instant, ngana lingi famana sale la nzambe ngana bosulu. Na lingi na tika na nos vies autour sala parce qu'on ne marche pas, on craint pas Dieu. Toujours ça est l'ensemble. Nous ne sommes pas des chrétiens musiciens, d'autres pas chrétiens musiciens, mais nous sommes des musiciens chrétiens. Donc on se cache derrière, il y a bon mais pourtant autour ça là, ils en ont pour ça l'ensemble. C'était pas facile. Dans mon tour pour ça il y a 7 ans, on s'est séparés. Car bon, comme un gamme n'a pas décision, à qui n'a choisi, il fallait qu'il ait ma décision. Nga la ju décision en tant que moi na nzambe na lobi ke non na tiki viwana boyeboye mais na banda siko ko sambela nzambe na bosolo na mandi ko sambela nzambe nanga na ndiko pe ko prier nzambe Seigneur yawe na tiki oyo na ju décision ya kotika vie ya hypocrisie mais ce qu'on a lingi na servir yo vraiment na motema nanga mobimba na salela au Seigneur pardon na sali pe prière na ngai ya confession makamunyo so ici. Et après quelques temps na yo kutana na frère moko église ya église ya libanda ya église bon ça qui musicien mais le temps on a ba sex tape ya ba musicien chrétien et bima to pe ba scandale ko ba musicien chrétien to pe chrétien ba ko sala obi lo ba keza pe ya solo oui ngana lo biza solo parce que na niveau ya musique ya musicien salité za makasi soki to ko to na yila fongola na ko fungo même o to ka ba lesbianisme ils en a kati wana ya ba musicien na kati tonga na kati église na ba musicien pe libanda na ba musicien libanda vi wana donc o kaka pe ba ko c'est la ba makambu te ba ko sa te et d'abord monsieur va vivre comme ba star va vivre comme ba star donc ya bête musique la preuve nous mona que ba musicien musique ba yaka ba beta musique mais so moni remarquer comme ça comme ka era matea ba ngwana ba bimi libanda ba ozela suka ta matea aussi la ba kotina kati wana etali biso to disco sala ya biso ki star la so ba sisi ba ozela mbongo na bango pe mbongo na bango mbongo na bango pe ba otata biso no benga mutata. Moi je me suis engagé seulement comme ça c'est que au Penza dans ma tindelinga le frère aussi na comme lia mbongo na ye mais nzoto ne na boyi on change ce qu'on était stratégie na changer stratégie mbongo na olia pesanga boyi na akusalelo tellement azali na mbongo abande pe ko s'occuper nanga la preuve na bande ko futela nga Minerval nini donc ya ba na université ndeko sailanga o esengeli mobali asalelaka mwasi mais so ekomi na nzela ya to kende nga za sœur en Christ mais sœur en Christ na olia mbongo na diable aussi ayelaka biso na bafaçon ameki onono ya moke déjà première pas osala na sala ki déjà erreur ya kondima koya na boîte et kokoma na ezaki déjà porte déjà na fungolaki et na koti toye na ye na boîte na ye ko goûter champagne muto na mena masanga te nini ti ale et ça lui a vertige na ye ko se retrouver na mbetu na ye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bonjour chez vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Témoignage. Une émission qui réunit les enfants, les hommes de Dieu autour de la gloire de Dieu. Vous savez, le témoignage fait en sorte que le Seigneur puisse avoir la gloire. C'est ce que la Bible nous dit, à la gloire et au témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là, la vôtre, la princesse de l'Éternel, toujours à mon poste pour servir le Seigneur après un très bon moment de silence. Nous vous informons que nous sommes toujours à notre poste, toujours à l'œuvre de Dieu, parce que plusieurs casquettes que le Seigneur nous a données, chantre, évangéliste de l'Éternel et aussi présentatrice des émissions chrétiennes, on est toujours là. Mais aujourd'hui, je suis tellement comblée de joie parce que nous continuons avec notre invité qui nous vient de la Belgique. Il s'agit bel et bien de Maman Dada Nzimbu. Alors, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques. Et je vous dédie tous ces très belles chansons. Et je vous recommande vraiment de taper Lelo Lelo. Comme j'aime toujours le dire, c'est adage. Ma belle Nzambeza Tenzambazala bien-aimable. Depuis les Issa, que Dieu te bénisse. Moi, mon petit coquelé, Papa Guy et Maman Lauriane et les enfants. Voilà, je vous fais vraiment de big salutations. Aussi à Maman Madeke Bane, Bato Balinga Rabiso Topete. Pesibino format ba big salutation. Nzambalola Pambola Bino. La servante de Dieu, Maman Dada Mbote. Mbote maman. Bonne santé, Jassa et Zolekaneni, ba vacances. Ba vacances, Zoleka bien, surtout qu'écouter l'île à la séminaire, na marathon de prière, il y a 21 jours. Et là, Maman Dada, la servante de Dieu, puis ça va en Mbote. Nzambalola Pambola, Bino Nyoso, Bandeko Nyoso, Tozolanda na nzela, ya le etando na biso, donc Nzamba Pambola Bino na Pamboli Bongo, mon très cher époux, le pasteur J.C. Nzimbu, et mes enfants adorés à Denderle, à Bruxelles, à Belgique, et mes enfants que Dieu m'a donné na kata union à mariage, puis Amélie, à Cassie, à Isaac, Claverda, et sans oublier mes enfants spirituels que Dieu m'a donné partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Tout le monde est là dans le yambo ya ko banda penza makambo. C'est tout le monde est là. Nzambalo la topé sur merci to commission zamala mingi. Yesu merci na occasion où permettre à ce que tous ala liboso ya peuple na yo ya we pona ko passer où ils allaient message ko la témoignage ya we pona ko édifier motomoko oyo azaki na situation pareil lokolanga. Je sais que témoignage oyo eko sunga pe ko eba ko bande encore ba plepe ko pesa encore espoir na motomoko espoir et c'est silaki na kombo na Yesu Masia ya we Molimo na yo akamba biso du début jusqu'à la fin par le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci Maman Dada. Amen, amen, amen. Amen. Voilà Maman Dada, émission Yelboso de l'excès première partie à témoignage na yo. Est-ce que témoignage est important? Faut pas passer ça non? Témoignage est important. Pourquoi? Parce que
ça là les comme sous koko bomba kati non parce que moi j'ai caché ça pendant longtemps vous savez qui peut-être aux kasoni et ceux qui n'a lobi angu ba tout soit considérer kanga ba mona nga so pendenge nini mais sona yo lobango et koko maintenant kola lobi ceux qui kinga soni nga pe na koloka soni liboso tata nanga donc ceux qui kola permettait que ce que na le kananzelana parce que ezaki na mission moko na nzela na ngai ya nzela ya témoignage na ngai na nzela vie na ngai ya kosunga ndeko moko pe azaki na ka lokola ya ngai. Merci tout le témoignage à Maman Dada. Retenez que l'autre fois la servante de Dieu avait témoigné par rapport à moi na oya botami na en dehors ya mariage ba kubenga on a linga na mona makangu ezabongoye mais après un très bon long moment oyo ayeba ki papa na été pour la maman na bango na ba blessures intérieures bandaki ko bomba sekele wana même na libota na ye moko abomba ki sekele mais après na mabongisa nzambe ayeko yeba papa na yambaki malamu en tout cas eleka ki kitoko leo tout ça na deuxième partie madame totikeli maloba. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Deuxième partie na biso to baki to kolobela chrétien mais hypocrite. Chrétien mais hypocrite. Wana siko ezo lobela lisusu apparent nanga te parce que apparent nanga c'est to leka ki étape na bango à l'époque bayebaki Yesu te bakambane ko sala c'était la folie de la jeunesse makambo bande ko leka nango donc voilà mais siko ngai en tant que mwana tangu na botami vi ba circonstance na botamelaki na komaki koluka ko malamu uzano na muta usungote malamu na s'attacher na nga na nzambe parce que yaza papa oya koki kopesa muta affection attaque affection ya mokili koki kopesa yote et à l'âge de 8 ans déjà nazalaki déjà na kati ya église comme moi, na écodie, mais je chantais à l'église à l'âge de 8 ans et je jouais au tambour. Donc, pour ça, la moi, activité et belé, tant que moi, nati, en grandissant, le quoi, na kola qui pe na 4 églises, na âge, il y a 16 ans, na yekozwa baptême. Dans la libre enseignement, je salue mon pasteur qui m'a baptisé, le pasteur André Mayala, Nzamba Pambolayo, parce que na kati ya église, na ebite église amu soki ezala kati lelo, mais epesaki nga quand même ligne ya koyeba ko servir Nzambe. Bandaki na chorale vocale, na koti na groupe adoration et puis na yoko longwa na yoko na groupe instrumental et j'ai servi le Seigneur na kati na domaine ya musique na kati au servir Nzambe mais tant on appelle ce titrage nanga ezali chrétien mais hypocrite apparence nanga mwana o akoli na kati église na ndaku j'ai donné l'aspect ya mwana oyo atambolaka vraiment na alima o balobi alima na sembo quoi na sembo oyo ayebi mabe te donc sert en Christ mais pourtant na banda ko vivre vie ya sert en Christ te na yebaki déjà ko kota na kati ya vie ya copinage mais na kati ya église vie ya copinage na français na linga les vie ya makango et disons ya ko bika ko tambola donc copinage c'est-à-dire ko yeba mibali avant le mariage voilà j'avais quelqu'un au na bandai ko tozaki na ye à tant que copain nanga o lelo bana lelo babongisa ngo bakoma benga petit ami donc français sonnez-moi bien na français sonnez-moi bien petit ami nanga mais biso tout temps to bande ko vivre et to vivre donc pour nous on voyait ça normal na kati église ozo vivre na kati copinage et ozo sala nyonso oyo une femme moi c'est ça la cas nanda quoi donc comme nanda kalibala na oza célibataire oyebi non pourtant ils a vraiment malamu te na moi si oyo azo sambela azo banga Nzambe azo servir surtout ko servir Nzambe mais aza na kati ya ikobo ozo sala ngo libanda to na ektonga nazo sala ngo na kati donc na kati ya bonzambe quoi na bonzambe na ba frère pe mutango pe to ane ko vivre c'était un frère en Christ
na kati église tozalaki département moko tobandaki koservir biso nyonso na kati ya département moko et il y avait aussi na kati na biso pe na kati ya groupe tout le monde baza pe na makambo na bango pe entre bango dans Italie mutu te biso toyaka koyemba surtout nazobeta sete na bachantre vraiment na kosenga nzambe asala ngolu na bayembi parce que il y a des choses qui se passent entre les chantres et ça déplorable bakoya bakotangisela biso parce que moi j'étais à l'époque aussi j'ai chanté donc waouh ozoka penza komba bato bazolela mais des fois mosusu bouti la bino na makambo na bino botomata nzete boyembo kiti na nzete boyembela biso boyepe koyemba nzambe boyemba pe boyembi pe bosisi pe boservi pe osili bozwi continuer chemin mais on le belé l'autre côté et bandé ko bengé l'autre pour moi j'ai trouvé ça normal là, au rythme du pays quoi donc ndé ala kaka mutu nyonso donc j'ai une fille sur ko les fois ala na moi copain na et pourtant c'est pas normal. Moi, ce que osa mwana na nzambe ou aza né de nouveau, il faut otambola na crainte en nzambe. Problème wana ezaki pa na yo, ezaki problème ya éducation ya famille, to ezaki problème ya mal enseignement na église. Eza problème ya éducation ya famille, c'est parce que na famille nyonso pour la preuve année na ndako na biso atikala ko yeba tekenga nazalaka na mobile. Baba yo ça ne vient. Ba yebinga grande sœur écoute na sexa biso jour so grande sœur nanga bazo solaka na mobile na kati ndako bazo discuter basi alelo boye ya binga penza pona dada na biso ngape na komela mbondo penza ayebi mibali tendinga zawana ngamo la kati nanga na seki ngamo yo perso omeli mbondo kufa mais pour que vous êtes chrétien yeba kaza na za chrétienne ba yebi ke na kinda ke église na yebi ke na yeba ba biso ke olingo yeba dana na biso za la kaka soki aza na église te ana ndako donc na respectera pe soki pe akil ngai wana akil sili 19h 20h ngai wana na ndako non so c'est makambo nyonso o selisi yango moi Maman Tiffany, ok, non, on peut m'abuser à voilà, c'est juste pour mettre l'ambiance dans cette voilà, donc ça que na yebaki mibali avant mariage. Je comprends. Yebaki mibali ndesi ko ya una zo pesa conseil en tant que chrétien, en tant que moi na muto azo servir na kati ya bonzambe okokisha meko yeba mibali avant mariage. Mais maman dade banda ko sala ni ndenge ni tope yo banda ko sala ndenge ni tanko ebake nazo sala nzambe kana etongo bonga ko musika amobala ngazale awate aza musika mais o sala nzambe kabla so lia ozo bebisa donc ozana mutongo azawa na bo sala ban département bona mona na ndebo abayanke boza somo bino boza banani bayanquete oui besoin par mon peuple périt par manque de connaissances. Okay. Et peut-être biso to non trouver la biso normal parce que là nous peut être bon toyoka mutu moko abenga biso interpeller biso ke o bozo sala eza mabe boy et bona maîtrise bana bino manote yate babande côté na bango mais parce que toujours pe enseignement ils ont dépendre de ce qu'on attend oyo ke mutu ndenge nini azo yambela eliloba mutu mususu soki batei wana kaka aza mutu émotion ebeti pa l'émotion ya liloba la minute tu mettant ka lilobeki azongeli na vie na normal. Donc c'était ça. Voilà, zokoba na ki copinage na bino na kobima. Tokoba na biso na ki copinage na kobima donc j'étais tellement hypocrite donc ngamo lelo na regretta kana si c'était à refaire j'allais servir mon Seigneur comme il se doit mais tellement nzamba ngwa ka nzamba mawa atika kaba soki déjà oza moponami soki ça joie à tracer déjà nzela na yo et attaque ok gauche attaque droite aoyeba toujours kozongisa yo yango bibezo baso aucun élu ne sera perdu parce que koda sa prédestiné na biso déjà wuta ebandeli le diable nda yaka koluka ko défier biso malgré ko défier yo mais soki ozaka mopona mikolo akozongisa ka yo toujours na raison comme moi kananga ezalaki à chaque fois que je menais cette vie en moi-même, ça me dérangeait. Nazaki son a vendu de fois. Je vois pourquoi je fais ça. Même si nous avons décision mon koboé, il faut natika penanino. Mais au moins nakaka ozo tomber ka sur même na même ilikam. Et yaki ko continue jusqu'à la vivre qui na vie wana pendant
na le frère en question pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans plein. 7 ans, quand je dis 7 ans, 7 ans. Donc, après, na kati na biso bon, tu peux te vivre à Bongo. Maman Tiffany, pour moi, je croyais peut-être à Kobalanga, tous allons ensemble. Donc, on vivait comme des fiancés, ou ma famille va y habiter. Ils appellent Bakaya Batu Bélé, Bazala fiancé en coulisses, bah, mon baby ben a fiancé, mais Pamela là, est au pire. Il est moi mi bien à fiancé na ye. Donc, l'église peut on peut normal. Oh, écoute, ça moi si il y a frère tel. Ma famille va y habiter. Ba yebite ba yebika frère na bango ba sambela na ye ayaka otala ye et voilà c'est un peu ça ba yebite ke aza mobali ou nani mobali oyo ba copain na ye mais bon c'est là on a quatre églises donc c'est l'hypocrisie en tout cas ba na nzambe surtout mes jeunes sœurs je vous invite de servir le Seigneur avec sincérité avec crainte aussi avec crainte. Avec, donc, Bible, les autres, servir les Seigneurs, tout servir Nzambe avec crainte. Avec crainte, Nzambe au pambo la biso. Ce qui est le maman dada a commis, bisikaz commis. Peut-être maman dada qui a joué grâce ou a joué, mais ils a peut-être oh yo zoité. Même sous ceux qui yo luko meka oh nganas na lekela ki Nzambe ko exposer yo. Ozomon a ko exposer ba te belé ba to mona ba serre belé pour mona papa boye ko la exposer na miso abatu. Ya solo maman dada to ko ba to avancer là non et puis yeah. Donc après c'est là 7 ans 7 ans après na ba prophétie au tambola ba prophétie bazo pesa bino ba prophétie que non bino mi balé soki bolingi bozala bo bonga na vie esengeli bokabwana tant que beaucoup kabwana te donc beaucoup de ça là ba pauvre bon liboso to ndo yo quand tout le monde quand même sous jalousie aime sous penini et bon ngaka ba kabwana bino surtout que le frère en question azaki moto penda o penda a edanga pe na musique nazala o nazali okay. Donc voilà connaissance na ebele a investi ça et pas nanga et ozo boy botozo ko bakato ko ba après ngamo okara na eloko wana na kati na ngai bo nzambe wana kati komi ko déranger nga na ko mona non age fait au poussana c'est on fait rien et on avance à rien tozo servir nzambe pe na bo solo te et pourtant tozo sala ba aventure na kati ya église moi pe nzambe pambola bino ezate tozo mona sko pasteur bisako la pesa za lokuta bande comme ça mona na umeli ba ba ngai boy makama ezo kokisa matenjo kana yo etamboli na kati na église eza mabe voilà etamboli peut-être au mona vie na yo ezo marcher tozo mona kelenga na ya église na umela na kati église na umela na kati église osali na sale la kapenza be mo pozo lela na prière nzambe ngana sale la kayo na zo mais ozo yeba te vini ni oyo mene vie oyo mene ezo correspondre te na oyo ozo pesa bato yango nzambe oyo amona na nkuku azomona oyo ozo sala moyen apambola oyo ezate omona ozo tourner ka aron bato mususu akoya yesika bwe pa omoni ke nzambe afungole les portes aba okuti bayakala bayasika bazo pambwa mabiso to umeli tozo umila kana kati église comment to pambwa mate bien aimé revoir marche na yo na nzambe soki ozo tambola penza na sembo. Pour Nzambe alobi David a dit j'étais jeune et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Kolo abandonna kati abandonna ka ba juste été. Mais ce que ça injuste à ko abandonner. Yango omona que continuer na même vie tu ko beta ta 10 ans 15 ans 20 ans jusqu'à ce que tu vas te repentir. Mais tant qu'on se repentir omona que yo nem to perdaki. Ba tannion so le kisaki wana ceux qui ont mis pesa qui n'ont pas nzambe omi kabaki mobimano na nzambe peut-être 7 ans on a ingaki zala muke ponanga et aujourd'hui je comprends que si avec les frères en question qu'on la permettait quitter que tout balana naye c'était parce que tout bandé ko vivre vie à malamuté na kati ya église. OK. Alors j'ai décision. Na yeko zo décision après 7 ans. Après 7 ans na yeko bondela nzambe. Ebisi nzambe Seigneur naza na besoin na bala na komi na posa na bala parce que naza mwana mwasi ya liboso parce na tchaki motema nazo mona clair pété yeah na banjo monde la nzambe na ebisi nzambe naza na besoin na bala et eloko moko molimo na nzamba souffle ngai na otalisa nga na eloko alobi muto azaka
na posa ya ko changer sapato ya sika esengeli alongola nanu oya kaliza na makolo po alata sapato mosusu ya sika. Donc ngala na posa na zwa mariage mais aussi longtemps na vivre na kati ya copinage suko libala ngo ekoutela wapi. Et j'ai vite compris nazaki saisi na molimo na Nzambe na lobi oui il faut na longola sapato akala et na vandisi le frère en question na yebisi en tout cas mon frère soki Nzambe asengaka un jour ngana tozala ensemble tokobala naka mais pour l'instant ngana lingi famela salela Nzambe na ngana bosolo na lingi na tika na nos vies au tozo sala parce qu'on ne marche pas, on craint pas Dieu. Tozo salela Nzambe te, nous sommes pas des chrétiens musiciens tozo na ba chrétiens musiciens mais nous sommes des musiciens chrétiens. Donc on se cache derrière il y a bon Nzambe pourtant au tozo sala eza nango nini ko salela Nzambe te. C'était pas facile na moto bo salela na 7 ans se séparer ka bongo bon comme ngam na joie qui décision azaki na choix te falaki kaka andi ma décision nanga. Oh mama dada to na kati émission ba to ko tala na boite ke na telemeli yo to na ndimeli yo te. Là on joue qui décision ya ko boya frère, on joue décision le église comme to ko sene 7 ans. On joue ko tane porte mo etonga bo vanda na bo tala na mama dada. Mama Tiffany na ko talisa yo omoni décision e utaka na kati ya mutu. Mutu soko ozwi décision na yo ya ona epesaka mingi ba jeune sœur conseil na lobaka soki omoni mwana mwasi abimi na mobali seke yende alingi parce que mwasi aza na capacité ya ko arrêter likambo pe ekoma te na nini na vie na po boso a séduisa kinga yango na koya kino ezaka mwasi muyo moko donc so esprit na yo soko boyi olobi ke na osala ngote Okay. Avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas aussi facile. Il y a mon tour pendant longtemps et tu continues dans le même groupe. Il y a qu'au servir ou continuer dans la même église. Ils ont qui facile. T'es pas toi qui la preuve en étant on a balaki ba te belé. Voilà, aussi décision ici frère, bobandi kotambola makamsuko esukakinde. Il y a na eu décision na ici frère peut accepter ki yango et mais ayebisa kingelo moko boye on a bosani ko beta ma détail mo abi ndenge bat bayebeli biso soki o kiminga mbala moko batu bako ekosala nga pasi mingi nga na yo to yebi ke relation ezate mais restons amis. OK. Je me fais comprendre. Donc, il y a une couverture. Et là, on a exaté. Et là, exaté. Et ça, la télé, ça, scandale. Et ça, voilà, bakoma kochola. Et malgré ça, à supporter qui peut choc wanate, aïe ba ina voyager. Akenda ki na akatsa ki na ngambo ya Brazzaville. Et tant on a eu reçu décision, le diable est tellement risé. On a comme la deuxième partie, il y a risé, il y a diable. Nga na zwi décision en tant que moi na Nzambe na lobi ke non na tiki viwana boyeboye mais na banda siko ko sambela Nzambe na bosolo na mandi ko sambela Nzambe nanga na ndiko pe ko prier Nzambe Seigneur yawe na tiki oyo na zwi décision ya kotika vie ya hypocrisie mais siko na lingi na servir yo vraiment na motema nanga mobimba na salela au Seigneur pardon na sali pe prière na ngai ya confession makamunyo so ici. Et après, quelque temps, na yo okutana na frère moko. Ya église là. Ya église te ya libanda ya église. Frère wana aye aborder ngai. Kwa na seke eloko na senga ki penza. Nzamba yo kilo sambo na nga. Atindelinga pe parce que c'était un bon tonton, aza vraiment na ba moyen na nini nyonso. Ya quand on s'est présenté liboso nanga na PCP na betele pe histoire nanga na ibisa en tout cas ndinga so lingi tozala na bien nga naza sœur en Christ naza servante na kati église makambo nyonso na obetela bino ya bangi ko vivre na Liban et ko sala ba makambo ekobona j'étais servante, je servais à l'église
donc comme chantre donc adoratrice nazo adorer mais na ba vie wana mais maman dada pardon to tient en pause place wana obleti c'était mingi comme ndeko sale la nzambe mais ozo vivre na ki copinage obimano na frère moka ya bon ça qui musicien lelo tango mona ba sex tape ya ba musicien chrétien et bima to pe ba scandale ko ba musicien chrétien to pe chrétienne ba ko sala obila ba rekeza pe ya solo oui ngana lobeza ya solo parce que na niveau ya musique ya musicien salité za makasi soki to na bila fongola na ko fungo même o to yoka ba lesbianisme oh eza na kati wana ya ba musicien na kati église na ba musicien pe libanda na ba musicien libanda vi wana donc o kaka pe ba ko c'est là-bas makambo te ba ko sa te d'abord monsieur va vivre lokwa bana star va vivre lokwa ba star donc ya beti musique la preuve nous mona que ba musicien mingi ba yaka ba beta musique mais so moni remarquer comme ça comme ka era matea ba ngwana ba bimi libanda ba ozela suka ta matea aussi là nde ba kotina kati wana etali biso to yesko sala ya biso ki star na so ba sisi ba ozela mbongo na bango pe mbongo na bango nde mbongo na bango pe ba otax biso ndo benga mutata Maman dada. Voilà donc makambo balobela ba musicien ba kosela ka bango. Et ba kosa te. Ngamona. Ba saka pa ba olinga na bango la ba kutana pe na concert mo boy. Oui. Makambo eleke. Oui. Ba kepe ko kutana mboka mo ba bengisa ko ba bengisa makambo eleke. Oui. Oh. Na ba musicien ba somo Yeah, dans chaque règle il y a l'exception. Voilà. OK, tu sais là déjà. Mais maman dada, on a vu le comment est important aux une décision. Et ça la ba sœur rebelle pe azolo ba maman dada, yo lobi bongo mais ngai na kati tonga frère wana a promettre nga déjà libala. Alobi ko balanga. Mais poto yebana déjà na azibatke na yebi makambo. Rakuto eza famille na mama yebi nga yo eza lo yo famille na mama yeba ki te to pe famille na bino ba yeba mais nga de ba famille ba yebi mais to bima na biso tenga famille yeba ki kaka frère moko a fréquentaka sœur et puis sœur moko a fréquentaka sœur lo kwa ba to ya to mutu tambola ka trop to zala trop donc ba yeba ki mais kat na biso to yeba ki ke donc le frère m'avait promis aussi les mariages mais na munoko. Mais il y a quand même question opposée ngai. C'est abayo ba promettre au mariage comme déjà ko bimana na frère. C'est quoi balonde ni. Donc là o ya bande ko luka na ye na ni na ye azui déjà ce qui to se cacher face vérité te. Mobali nyonso soka ye ko luka moi ça ta oza na beauté ndeni objectif ne za non sexe. Donc ce qui a découvert na yango déjà a ozane sous na courage te ya ko luka aya ko bala parce que o ezaki posa na esa zo yango déjà c'est quoi ya balo pourquoi OK et l'autre ligne de cause peut-être même sous kolo a déplorer qui relation na biso so peut-être même to garda qui bonzambe mais peut-être même to nga to bala na frère bible ko ba ke le diable rôde tout autour donc tant que je suis décision ko ba to que ça n'a pas mal ko rôder na décision tout autour il y a décision na ozwa ke nazo koma wana mama Tiffany voilà tant on a eu décision et les ayo kotinda tonton ayo kotinda tonton ça même tatinda ki te na lo banzambe te non je relation na zu relation pour na tuna ki volonté nzambe te parce que moi na nzambe nyonso avant de prendre une décision avant de prendre un engagement il faut tout na volonté nzambe des fois to yaka na ba déjà oyede ana posa na yo déjà lingi déjà calculer nzambe ngala lingi boye ezala boye mais to tikaka volonté ya nzambe te mais nzambe pe lokola azaka dictateur te Atiki la kamutu choix. C'est pour cela lobby j'ai mis devant toi la vie et la mort. Malgré Ponelio, une vie ponaïe à sepeli au sala mais au monde a toujours biso batu to ponaka toujours mabe. Aux monde. Et tant on a eu décision nanga, na eu décision nanga et j'ai trouvé le frère mais malheureusement na kende ko tout na volonté nzambe te. Moi je me suis engagé seulement comme ça na bi c'est que oh penza nzamba tindelinga yeyo. Le frère aussi na comme lia mbongo na ye mais nzoto nde na boyi au changer ce qu'on était stratégie elle a changé stratégie mbongo na olia pesanga boyi na akusalelo tellement azali na mbongo abande pe ko s'occuper nanga la preuve na bande ko futelanga minerval nini donc na université
ande kosalelanga oyo esengeli mobali asalelaka mwasi mais so ekomi na nzela ya yao tokende nga aza sœur en Christ mais sœur en Christ na olia mbongo na ye tobandi kokonti eza mabe kolia mbongo ya mutu oyo so omoni oza nanu prête to prête te kolia te parce que na nzela mbongo wana yango sikoyo nde ekotisaki nga yango nazokoba na nini nazokoba na kati ya lisolo na nga elenge ya mbongo nga nalandaki ekotisaki nga sikoyo na kati ya libulu et un jour tellement le diable risé frère tellement côté ya kobima na ye na nzela ya mwasi na mobali na bandai koboya insistance azoboya a changer stratégie. Ah bon, oza déjà tu vas pendant longtemps tu ya kaka tu kuta na kaka peut-être dans un restaurant nangi lelo accompagner na boîte de nuit boîte ya place à ma bête te ma Tiffany boîte de nuit na bi boîte de nuit na mabe na sens que akoke sala mabe kuna akosanga mabe te mais ozaka pena bazia ba boîte te banda na kola na bota donc kobota ti koko na yebi via boîte te na yebi via bar te na mela masanga te et l'autre côté moi je prenais que du jus na nozo akara ba jus ko mela ka jus na mela rani OK boîte na loyenge kaka ndozo mona batu nyonso bazosala ba nyonso bazobina banini bamwinda na neti mwani ya mela nini mela mwani champagne première fois omonyoka ni no mekati no esala na ngwe côté tu peux goûter un peu et ça na ngwe loté ngapsi et ça le loté donc goûter kaka mekaka muke insistance ka ndenge ba tantaki Eve na nini na jardin pas diable abi est-ce que réellement donc les diables aussi aye la rabiso na ba façon na ameki ono ya muke déjà première pas au sala na ça qui déjà erreur ya kondima kuya na boîte et koko malanga ezaki déjà porte déjà na fungolaki et na koti toye na ye na boîte na ye ko goûter champagne muto na mela masanga te nini ti ale et ça linga vertige na ye ko se retrouver na mbetu na ye mais champagne ça li au vertige oka ke ondenge ni mama data ya mbala liboso na yebi ne ya ko expliquer yango te parce que na mela masanga te donc ne pe la se retrouver ki na mbetu violaki yo to esala ki penda ke te ya violaki nga te so na ma viola nga c'est faux parce que nga mo na kinena makona nga nyoso mibale akanga ya na makasi te okomaki na kwiti okomi na kwiti après ezaki na volonté na nga te parce que tokendaki na ye ntango ozomela na efa kwiti nayebi te bato bamela masanga mingi oye bakwiti soki eye baomemoire ozokende okomi bisimbasimba bokende boye ti toye kose retrouver naye kose retrouver na mbetu na ye j'ai regretté je pleurais kwiti esili na lela na niveau moko impossible pourquoi ça nazwaki déjà décision pourquoi salinga boy bon le quoi pe azaki na rive na ye donc azaki na likambo azonde ko luka ameki pe ko consoler nga yo bi peke moi si devant mbongo ya mo pesa ka moi faiblesse ya moi muke ta ta présenter nga lisusu moi mbongo talika ke couvrir moi nini wana abika na osenga boni bisinzamba onimbisanga Madada bandira wangu. Omoni mbongo, onjimbongo. Nazwi mbongo. Onzambe lo sale nini? Nzamba ko nausenga bolimbisi nzamba ko limbisanga ka. Okay. Nazaka mwana. Peut-être yo pe ole kaka na nzela na en tout cas bien aimé soko sozwi décision ya kutika tika pona libela. Eloko moko te eyeba na ko influencer yo mbongo te. Parce que les diables ayeba kolukela biso na babilo kwa mike soka kimi o aye koto kimi azongi koto kimi akoya ko atteindre ne loko moko ko comprendre préférence na yo loko moko lingaka mingi nde aozwela ona place wana. OK. Yeah. Après kende et c'est leki nango page na en tout cas ko bandela ngo lisusu te.
na yebisi Nambo na maboko. Nambo na maboko c'est le cas déjà Maman Tiffany. Abandela isusu te na répondre ngo isusu te nga za ser en crise comment au sali boye en tout cas na suite de David ko kenda ka lisusu te tala makambo meminga et pourtant na yebisa ki yo boye. Donc tellement pe mibali bazana ba risque na bango meki un peu ko meka pe ko calmer yo il a se calmer. Et ko arriver jour mususu boye aye ko lukanga e pa na biso. Tanga komi pa na biso boye mama akutani na mwasi anoko nanga mwasi anoko nanga ibisi abi oyo ko luka dada il est pas qui surpris et au monde que mwasi anoko na biso a se retrouver pa na pourtant ba yebani na mwasi anoko na biso ibisi non dada zate tout ne boye ben na ndengeni parce que ngama nanga na ser en crise mam nanga sukaka libanda na ndako ba yeba te wamyoso na obetelo kada na obetela biso libanda na ndako yebani te boye ben nende non yeba lukika eloko stratégie wa ko koluba po découvrir na zoni nanga tant na zoni mo sa noko na biso ayeko ba yemju ba luku pa tonton moko boye na yebi azali camarade ya grand frère nanga yo bibi ka ba sero baningana nazana la ana mo j'étais kotika yete nene ali ko kotsa ngasko ba moral na kuna yebise loti après on ngabise oyebi nene parce qu'on a comment lukana sa ba investigation malgré na ça ya yebise nga kaza célibataire boy yango na msusu mwana mwasi soki olingi s'engager na eloko moko il faut luka vraiment ozala informer par rapport à engagement au olingi kozwa kaka nga na tala peut-être ba mbongo na tala ki nini na ko luka ko usanga et pourtant le monsieur en question azaki marié et azaki kobotaka bana ya basi ando luka bana mibale mwana mobali ata moko nde soko mama leki na biso akofungolela nga mwasi anoko na biso na regrette na biso non pourquoi ça Seigneur pourquoi nakotombe encore mpe nazokeka na Seigneur naokeka na Seigneur naosala mabe me yokanga Seigneur pourquoi je peux faire ça pourquoi et après moi nayoko mwasi anoko na biso nanga mais malgré aza marié mais ana mbongo ebele yokanga mano yozwaka à côté na nga bisi non ngai vraiment surtout des locaux yo na lingaka te na vie kobima na mobala mutu donc na ko continuer la relation na te na kina la luka le monsieur en question na bisi en tout cas je suis déçu na silika tu savais que tu es marié comment ko ya osaka na vie na nga boy na lobby à partir le longa na we sili nga na yo vraiment to tikala ka su komona te bossa na nga effacer numéro na nga na lobele na sisa na bima na kini en oubliant que ils ont quelque chose et c'est pas ça qui Mukola champagne donc kaka na mukolo moko vie na ko ozala perturbé car diable a ko détruit vie à mutu na seconde ils ont quelques sentiments moins quelques minutes mais il nga ke e bouleverser linga destinée nanga et tant on a zongi papa na lukaka epe souté azo ya koluka bondela nga nazoboya après ko se retrouver que j'étais enceinte. Merci maman Dada se retrouver que azali na sainte yé comment na nzambe chrétienne na kati metonga baptisé chantre de l'Éternel a une décision que yé penda faut commencer la nzambe na ye na sembo makamba ko simba ko matanzete ko kende bolingi yango chute atambu sa vie na ye na sembo maman Dada baninga no bazwa une décision na ndenge baninga nanga bazwa une décision na eza bazwa ki batrouva ki normal normal parce que donc nga na banda ko vivre vie na nga lokola batu nyonso te donc na banda ko conduire vie na ngai même ata na ko servir nzambe si tu en ko servir na kati ya église na kati nini moi je voyais le Seigneur na mona batu te même mutai batu ba sala lolendo ya ndika ba mise bazalaka biso to yemba te biso to sabo ete mais je me retrouvais de fois sunga moko na au servir dans zo yemba na kati ya groupe ba yete kaka yo moko et
Maintenant, on a qui décision na wana. Est-ce que kende ko luka pasteur pour le banaye papa ta? Te na luka pasteur. Non ça qui yo moko to de. Oui, na ba église na biso ya ba gizo minene na kokutana na pasteur za la facilité. Donc to ya kana biso ye ozo sambela no nzambe na yoka yo moko zo ba décision na yo moko ya omoni ba église minene wana ba makambo belé na mabisa la maka. Parce que oza na contact direct na pasteur te. Mais ce que vous avez un contact direct na pasteur na yo okoka ko expliquer likamu na yo ezanini mais tozaki na ba contact direct na ba kambi mususu bazate te biso ya monsieur za biso ka département de musique tozaka wa biso na biso to gérant ba pasteur mususu ya CCC bazate ba pasteur bazaki na ba ya na zolo ba église amine tozaki na ba berger mais tokenda na biso te ko ki confirme ramener pas berger to makamna na suki sango nga moko na bondela nzambe na ndenge na. Ok. Voilà maman dada o tombé na semi ya mobali ya bato oyo yebaki na hote bande ko bile ba kotala biso ya basi batomba bongo azaki chrétienne bazui mutu moko boye ye abimana mobali ayebi ndako nete bakuta na kaka na place moko boye aza chrétienne mais to pas cause ani chrétienne mais est-ce que zani na risque ya ko na mobali oyo yebi porte ndako nete koma amemona na ndako te bakuta na kana terrasse na restaurant, moi je pars au restaurant, j'ai rendez-vous avec Johnny, je pars, j'ai rendez-vous, rendez-vous. Est-ce qu'ils ont un risque? Ils ont un risque, ma casse, la preuve, tant que la situation est comme elle est, na koka ko lukandeko, nazo moyen na ko mabisika o ya vanda kizate parce que de vous tourner beaucoup à la de fois. Bah non, bah moi c'est na yebi pe mwasi na ite. OK, otikala yeba pe mwasi. Na tika pe yeba mwasi na ite. Siko pona yo mobali yana za mobali malamu to za mobali mabe. Pardon, s'il vous plaît maman dada. Parce que mibala lelo omona azana mwasi libanda mais mwasi na libanda zo ayebi mwasi ndako pas zo manquer mwasi ndako rester. Mais mobali na sala que fort afin que oyeba mwasi na yanda kote. Azo respecter to a mobali mabe. Et na kana eza azakinde ri azana ko c'est la rise, c'est hypocrite. Aboninga qui te pas parce que déjà ngana yebisa qui est que non, moi je ne peux pas vivre na donné na zabo na koki ko bala mobali ba principe na ngai mobala ba tuté voilà ngai sous ngezali na bala na honorer ba parents na ngai na za moi ça liboso il faut quand même na za exemplaire boy tala na utaki na vie moko tel na lingango le sous en tout cas j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai redonné ma vie à Jésus. Et donc il faut natambola penza na tant aux ande ko mwasi oko bimana mutu il faut y porte à côté na wabimaka. Yeah. Est-ce que c'est important? C'est important. Soko yebi ata porte à bibarate, faut yeba quand même ici. Il y a où va yebani na ye ou soit tu pas ba parents na ye. Yo ko bimana mutu ba mso bimana ba esprit, c'est ça. C'est ça les mal. Oyebi mutute beaucoup tanika beaucoup tanaka kana ba restaurant beaucoup tanaka na ba boîte beaucoup tanana bani c'est trop risquant. Donc obi me fait na mutu mo boaza mutu okufa. Na mutu bien ezalaki que moi ça nous on a besoin qui repérer que ayebi très bien ayebi kaza ayebi ndako na ayebi nyos. Donc c'est ça. Voilà maman dada tozo qui trappe ça pendant le tosuka na biso ezana bato soso sa sœur bandima na ya sela nzamba evraka mais avivaka na mobali o abala et deuxième femme babala esa mabe mais eza mabe bapesela pena mbo bapesela mbongo mais na ndenge tokomi na Ancien Testament, Isaac nango permis mobile moko akoza na basebeli. Mais tant que rien na Nouveau Testament, Bible des autres tali sabiso que moi si moko na mobile moko. Et ce que tali même au commencement, ce n'était pas ainsi. Kola kela ki basimi balete na mobile moko. A créé ki Adam et Ève. Donc na kati ya Adam babimisa ki mopanzi moko. Misa mi pandimi balete pour créer ba Ève mi bali. Donc ceux qui yo au vivra na kati ya libala ya deuxième bureau et ba ke libala na nzamba e bien gote. Peu importe la pese liodot, peu importe ba sale lioni mais nzamba e bien gote. Mais mobali ala azaki chrétien toté. Te mobali azaki chrétien. Ah na ko tiko liberté o que c'est la nzamba na. Oui, à notre kilanga liberté, surtout danger de yango wana.
bon non va peut-être que ça penza danger à ma casse parce que même n'a pas qu'on vivre na frère en Christ na casa l'église donc ça qui donc ndenge mo do vi na yé païen na yé frère en Christ ba ça qui na mon cas ndenge mo. Merci maman Dada pour nous tout ça la vrai ou faux. Maman Tiffany va vrai ou faux na yonde. Et on est dans ces solutions. Ce moment où il y a cette émission qui maman Dada vrai ou faux tant que boya naki na frère ya boso ou wana ko zala na ko yemba obetelaki bato va constater ki penda po kondaki vrai un décision utake pas non hein maman Dada vrai ou faux tant soit ki bon tonton ne yo mobengi ye mobala bato mais sans que ye bakaza ki mobala bato ba santé ki penda ko changer et c'est raison ni so raison bossa ni penda mutakala. Vrai. Maman Dada tango bana ko zo mbongo ya ndeko wana ya mobala bato un bon tonton obane pe ko ya chango no fond faux. Ouais. Vofu bambonga bongo ekoki po pambola yo. Ozibongo ya likango oye na on église o chepo fond. L'intention pena na mona nzambe na bongo ani na zimutu na ngai apesinga mbongo na ye na chofand o pambo ma vrai ou faux. Bon ça va que vrai ou faux na comprendre bien. Na lo kale maman Dada balo ça va se passer. Amso mona makai na réponse voilà. Na lo bibo yo koma na bon tonton na yote. Yeah. Akoma ko kabila yote. Aka alikuwa likango mebobi mate. Admeto ke ningo lobike mkolo bobi maki pona calmer apesa go mwambo. So ozimbonga bongo okena ona église oche au fond au pambwama vrai faux. Maman Dada soki bon tonton wana achaki penza te eyenga la censuration question na mutu na yo Maman Dada ozaki chrétienne ozaki décision ozaki pas décision est-ce que ozaki peut décision ndenge okutana bon tonton wana za païen pour ça le fort au même église est-ce que même peut déjà l'église vrai ou faux vrai comment le kabon wana bon le semtema ouais basi bene ba luka ba bon le sabat mitema mais ba même bon le sabat mitema asu pena ye chrétienne akeli na païenne mais est-ce que aso luka batuni azo ni na païenne mutana mena amitena bon le semtema mais na suka ba bon le siende mtema bongo la mutema za nzambe ya ba pengwisi so to bon ya on a lobby soko ozui décision ya ko zo frère ou païen il faut yo mo se rassurer que vous a vraiment assidué au lieu que ba yo au péché que ba ya ko péché. OK. Donc il faut une assurance spirituelle oye ba kenaza na crainte nzambe oyo ke ekoki ko va et oye vanda penza OK ba ko ko ni sangati voilà. OK. Donc aya pe une fois de fois na église au ça est vrai. Ouais. OK. Ma Dada question oyo simbi bible na maboko hein ya on des okata vrai faux. Simbi bible na kanga mo pe pesa suka question suka mama. Maman Dada vrai ou faux na ba décision na ozwa ki ko bimala mobali te tant okutana na bon tonton na malke bo bima été mais bo pesana ki ba embrassement te bo simba na kate. Vrai ou faux? Faux. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette... Et vrai. Oh, tout dit mal, tout soit vrai na faux. Bon, bah, tu vas vrai na faux. Vous avez vrai na faux. Et que vous vrai na faux. Et monsieur comme la souka, et ça, maman Dada moi moto. Bon, comprendre, bon, tu as la qui malgré la ngeza, bah, la pote ba ko ka vraiment bungete. Malgré maline na biso ezala ka lokwa moi. Maman Dada ni de bana suka na basero ba otala ba salela pe nzambe ba mission na kati église o ba sela nzambe na ba banga nzambe te ba tambola likolo mona kati moko libanda et puis ba otunga ba prophétie nyo sa pasteur aza sona kuya te sakola nyo sa pesa nge za wapi yango siko sans pour autant atala pe marche na yendenge akotambola lelo na oloba na bandeko na biso surtout ya basi nenga na obetela parce que na mwana mwasi likambo na zobeta ezangani mwana mwasi mutu nakutani nawo soko zwi décision penza ya solo
eloko moko te et détourner so ozotambola un pas dedans un pas dehors yebaka bible ezoloba na biso si tu es chaud zala chaud si tu es froid zala froid kozala tiède te sinon te kola koya kovomir kovomir ya nkolo yango moni ememaki nga bisika ememaki nga naye kotombe kolo alingi donc nazalaki exposé na eloko oyo nakanaki te oyo nazwaka décision pe na prochain épisode na biso na kotalisa biso sikoyo na début nalobaki likambo ya ba origine bisika toutaka eloko nini ekoki koramener soki oyebi origine na yo okoyeba kose protéger jusqu'à ce que okoye otombe te na même piège oyo ezalaki na famille na yo donc nakosenga bandeko vraiment soki ozwi décision netikala ferme kolanda te mbongo te ngai natombaki parce que nalandaki soki nalobaki ke naboya pe mbongo na ye peut-être mususu na ngai nakoya na eloko wana te. Numéro de téléphone, adresse église, Mambote. 033 plus 32 46 53 55 061. Église Bonza Bongo, église La Splendeur de Dieu na Denderleer. Adresse Zabongo na Landstraat, Landhoutstraat numéro 162 na ville ya Denderleer. Ambote nanga na bana nyonso ya l'église La Splendeur bandek bana nyonso ya Inera avec Jésus et à ma fille Fallon. Que Dieu vous bénisse na bana nyonso ya Salvation Ministry ndenge boyandinga Nzamba lola pambola zino. Merci beaucoup na maman Niki Nzamba pambola yo mingi donc maman Lingio mingi aussi na Maman Grace, maman Patricia, maman Gisèle na Canada bango nyonso Nzamba pambola. Merci bango mbote mingi. Sokolo smasi azongite Nekaba, maman Betty, maman Made bande nyonso tokutana na nkolo ya. Ciao mama dada. Abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukontima atako babakola ki mafuta na musakoli